Non, deux fois t'es. Ah, tu me fais la succès. Parce que c'est les hommes qui ont la maquine. Et eux ont parce que il faut comment on ça la jubilé hein. Ah. Il faut jubiler pour la clôturer ce qu'on a. Ah oui. Il y a la vie quand on a anniversaire de Azro pour ma anniversaire. Il y a des gens qui a que kufa. Pour babika ou la bomaka. Donc on a zio. Okufa pena to bakufaga. Pour baka bisanga non nazaki na mona ki boye le monde musicien. T'es bien allé ma belle allée. Ah, quand tu as vu ça, si na longa Paris dans la note si ah dans vieux maman Binici oui Batika Bisiolo babi oule yeyo et bien là micro tala le monde déjà moqué hein vikola eh bilo ça pleure ma mère on peut que t'as l'autre ça pleure à Nicolo religieux pas bien mais à cause de balata ba jogging na moment entraînement ba jogging on peut faute à la mode il y a toujours na kacha temps ah ouais dans l'Olivier ah ouais la tendance sportif à l'attaque c'est pénible kola te banane na ba sportif ba maître idéologie ba kan ezate sport ezate c'est bon on les gars vanda et puis merci c'est pénible soyez les bienvenus au Balobina soyez karibu karibu merci toye pona ko présenter bino émission na biso oyo to créer ya lelo émission ezali na kombo ya kalande esala kasika na kati ya kalande esala kasika nde to kendaki kolokela bino komanda ule azali moko azalaki na kati na masano na mboka na biso ya masano ya makasi mingi masano oyo ezalaki tozali kobenga na tango ya kala catch oyo pe tokoki kobenga lisusu lich yango wana toye tokutana na ye mpona kotalisa biso ndenge ezalaka kala nini elekaka kala mpona lelo tozomona yesusu te na kati na masano wana komanda ule azalaka moko oyo azalaka na kombo monene na kati na mboka na biso oyo ezalaka bana mike ntango tozalaki na bomwana soki tozosakana ubie tomoni etumba tozoganga biso nyonso eyule zwaye bomaye mbote mingi mese yule mbote mama Fifi la Miss maman ministre ouais mbote na yo asepeli komona yo toleka la sepeli mingi vie webi komona yo ngana kanisa kiso na ngoni na kokuta okoma tala munene tala libumu munene ndenge zala kaka soki au tiki sport ou bien aux autres sous sport il faut vie échanger mais na moni ozo zakaka toujours en forme mama fi na webisa yo ngai soki na tiki sport na mona lokola na ko malade omoni sport e komelanga lokola drogue muto amelaka drogue bien parce que amélite do azomona lo mwezaki na vie na ye donc ezalaka sans yango donc na sentir le quoi nazate donc na tikate naza toujours sportif ti lelo nazo ça komanda tulingi toyeba komanda abotami na mboka nini auti wapi abotami na mboka nini oui soki omoni kombo komanda tango bandai koyoka komanda ule ezali komanda ya théâtre te ou bien ya bateau te ya masuwa te mais komanda pena ya force armée congolaise oyo tolobaki na kala force armée zaïroise voilà donc nazali moko ya officier supérieur na kati ya police nationale congolaise yango komanda botami na mboka ni yango nde kombo wana ebotamaki nazosala sport en même temps nazosala na armée maintenant na sport ole babenga mbala moko ule babanotia susu mwa titre pe mais komanda ule pona respect mais babane koloba grade te mando bakaka komanda ule donc yango kombo ya komanda eriniaki mingi parce que naza mutu na bana ko commander na armée donc uti na commandement militaire ando commander na armée
pe na ring pe so adversaire na ngai na bete pe na commander voilà. Mais commandant ule bana ya mboka pe bana ya Gozen Cinema TV na kati na émission na biso Kalande esala kasika baza na bezo bayeba commandant ule abotami na Kinshasa ou bien na Mbandaka ou na Lubumbashi tolingi toyeba abotami na mboka nini auti na wapi na sepeli mingi mama Fifi Misiolo mama Minis na émission ya kitoko Kalande esalaka oza titre Kalande esalaka sika oui. Il est vrai que Kalande esalaka parce que ce Kalate lelo tozate parce que toza une expérience lelo parce que kala nde sali pour comprendre le monde exactement yango nde toyebela poso yebeli te matro bino moko bomoni mutu asobatize yemoko yakuza tozana yango nazoloba na émission Kalande esalaka sika boyeba commanda ule azali kinois de naissance azali mwana kin yango wana botami na kati ya kin na commune nini wana na Ngalema botami nazali mwana Ngalema ipa bapaka nanga toujours mbinza ti lelo bana mbinza mais tangu na koli na tiki ndaku nanga ezali na bandal tokokoma bana kindi bana ya Braza bana ya mokili mobimba komanda alobi ete auti na commune na biso na Kinshasa ya Ngalema komanda bana Gozen Cinema TV baningi bayeba balobi komanda ule ezalaki ndenge nini tangu okotaki na vie ya sport oto bengi na masano catch en tout cas Miss na webisa yo catch sport na bandango na bumwana na bandango na bumwana na âge 11 ans 11 ans de âge na banda sport nazo sala sport nazo kene école soki na kene école na ye na l'équipe ba mon entraînement mais ba panga ba kala webi ba ndo linga te mwana kene na ba sport ou bien na ba musique na ba balle kala balinga kiango te yala est difficile mais le kola etanga maka na za sportif na résultat ki parce que na banda osala soki papa boy apekisi na ozwa kimono na bombi c'est pas badinga na ngai so na oti na école na tiki bilo na li na bimeli sima lupango na sauter na ki entraînement après na ye kozonga kimono ezotika la pembeni na c'est que na komaki grand sportif tant na commencé la succès et comme niveau na bunda na ba grand maître le quoi be dingwe papa tango yoki na ba télévision toujours le canet dingwe ngana ba rando ya danser akomi ke no ngape na wana na participer na combat wana tokokoma wana komanda lengine ba na tango obandaki na sport ndongo lobi ozaki kobatama komba na ya liboso vraiment ezalaka na wapi pe bobundaka na nani komba na nga liboso ezalaka na Mbinza zone combat ya catch parce que na sali pe ba sport différent ba discipline différent dans plusieurs disciplines différentes on a sali lits greco-romain olympique yango meminga na catch mais ebandeli na sali judo et puis na yo sala jiu-jitsu donc autolobi self défense voilà na club Dialou judo pe na club Salongo oyo kaka ba maître Mamisa grand maître ba maître Chembe et puis maître Bobo wazali na biso na mboka voilà bongo mais premier combat liboso na catch na livrango na Mbinza zone na Naïsa ezalaka sal moko ba Naïsa na bundaka na lelo azana bomoite que son âme repose en paix maître Libaya de na bundaki naye na bundaki susu na maître moko Z na kanisa azana France voilà na bundaki pe naye lokola wana premier combat et puis deuxième combat ezalaki au moins na kati ezalaka combat aller-retour donc ezalaka samedi na dimanche samedi na bundi na Libaya dimanche na bundi na Z et puis combat na yo obundaka na edingwe moto na ngenge ezalaka na aneni ne posaka na age
non tant na bundi na edingwe wana déjà na salle na comme déjà catcher après au moins 8 ans ya catch de na yobunana edingwe voilà après to sala championnat du Congo na ba province tant to zongi to komi na Matadi vers 15h ngana hôtel na okabapele balobanga edingwa leki na chaîne nationale ya Matadi alobi ki fona beta commanda ule parce que a provoqué na Kinshasa azobanga ngaite ngana bandai catch na Asia Botama lelo na beta Madessa basode colise tout ça azaki monoko mingi alors ngape nazalaki pa entouré na baninga na ngai champion de l'Équateur Mboyo Wemba Mboyo Molaso mwana mama Endanga et puis les Coco les poètes na mususu ba kombo ekomi ko kimangai toujours na ba Congo babi biso dingwe abunsa biso alonga te toza toujours simana yo lokola ya brisque na minute biso toza simana yo alors ko banga te tozanga bina banga ni sportif lokola ngai parce que bit ezalaki pourquoi edingwe alokaki ngala ba combat et puis na expliquer yo mama ministre. Voilà. Bandeko batali wana boyoki ezali komanda ule tango tozalaki bana mkibiso tozalaki koyemba ule zwaye bomaye donc ye tovai na kati na plateau monsieur komanda ule komanda ule yebisa biso tango o zongaki na Kinshasa na kati ya ba sport nyonso tu ndengo tangeli biso osala sport nini oye matisa ki o bien oyo sepelaka na monini ezalaki to bon yo yebi sport penawe leki kati na succès izate en dehors ya balle izali catch izali judo des sport ya mingi na kati ya Congo FDC na salaki catch judo na sala self défense mais nazalaki attaquer na ba catcheur banse catcheur tango ba provoquer ngai na beti bango mais ba yosala ba bloc moko mo loka ba catcheur kala balinga ba kiss de combat balandelanga ti lelo pa ba idingo loka na boyaka to changer catch to kota catch professionnel to tika kiss idingo amona ki lokola ngana zo provoquer ye nde ba combat nyonso yo bandai kanga bitumba na sens wana alors tango na mona ndenge na mona kino il faut na pratiquer catch et on a côté de lutte na salle lutte gréco-romaine et libre olympique 2 fois champion de Kinshasa après na yo bima catcher parce que ça lutte au bima catcher te mais na tango salaka catch tango salaka na likolo bozo bunda catch ndenge ezaka la msusu motepeli soso boye donc neti moi ba spectacle on a bosalaka ezalaka ba spectacle moko pona ko sepelisa biso ba auto zotala ou bien ezalaka pona bino moko popo gagner ndenge bobundaka bon omoni lit ezali sport et catch ezali spectacle mais na spectacle catcher akekozwa o ya ye pour akomisango ya solo na kati ya spectacle donc à côté mutu est individuel comme individuel akei aloki ya ye magie asalo ya na ndenge na ye et eza ba réalité mais o e comme sangai o edingwa salaka ngai kati pigeon betinga ngona nzoto na koi na komo na mwasi mutakaka na piscine na ring azobe ngati na nager or pas mukile zo mona ngai nazobina mais tout ça naki koyeba ngota na ki mona ngona na télévision mais wana na mona kité mais eloko elekilanga nazwaka pigeon wana na chebu mutu ezongi pigeon apumbwe edingwa kwe kao et puis pona nini akutenga na eloko moko te yango wana pe conseil na pesa na bato ki seza na suka te c'est pour cela na senga na ba communauté na biso na ba catcher ya kuna même oya awa na senga kati na ki seza na tina te malamu ko buna catch professionnel yango moni to salaka catch acquis au changement to bandi ko s'entraîner na salle de martyr na ba directeur technique Mutombo ba États-Unis dans en Afrique du Sud dans la compétition zo continuer voilà donc combat ya mwana bandeko batali Gozen Cinéma TV na kati ya émission na biso kalande esalaka sika boyoki komanda ule ndenge alobi
catch na kisi ezali vraiment na litomba moko te mais commanda esprit ya spectacle wana nde nazwaki omona biso tomonaka yango mpe bien ndenge bosalaka kati spectacle wana ezalaka malamu mingi yolingi balongola yango mpona nini mais eza lelo te nakanisi depuis 97 eza lelo te oza toujours catcher nga naza catcher professionnel naza catcher na fétichisme te et en plus depuis 97 nde na bandaka émission ya osenge te bakatcher batika kisi bazonga na kati professionnel o alingi kisi abando salisa bato nango ou bien akende abina na orchestre ole abina na biso na ring na boyaka biloko na tout ya mwana nde pa komba nange bandaka na edingwe ya mwana bandeko batali tokomi na biso na suka émission na biso mais le commandant ule toningi totuna eloko moko ya suka soki neti lelo na mboka na biso ndenge mboka na biso toza lelo na papa Tshisekedi oyo excellence président na biso papa Tshisekedi alobi lelo aza na bosengeli na yo pona ozala okende na mboka pona kopesa basoda ata cours ya entraînement ya lich obe ya pona kosese défense pona défense na bango pona moni olobi osali mpe mwa basport ebele est-ce que ekozala malamu okosepela na idée wana soki idée yango eye mais pourquoi kaka ye président aloba automatiquement depuis comme président toza bacongolais nakokende même pour na sport te pour na défendre kaka mboka parce que nasaleli mboka au moins pendant 23 ans na kati ya mosala nanga et en plus na lingi jeunesse trop il faut toujours ba entraînement biloko ya makasi kopesa na basoda mais commando il faut balobi la répétition c'est la mère de la science donc sans répétition tobunga makambo ebele il faut chaque fois kozala toujours na mouvement président boy mutute toza toujours naye toza naye et en plus pe soda aza lokola mwasa ndumba président wa yaka yende papa vous comprenez donc c'est ça donc yango na kolba nayo mutaboy mboka zate toza toujours na mboka miso bino moko boyoki na kati miso na biso kalande esalaka sika na kati kalande esalaka sika na boyambi monsieur commando ule yemoko en personne na pesi pe bambote ebele epa ya yemoko colonel Gimpela na kati ya Brazzaville yemoko colonel Gimpela salut donc commandant ule tolingi toyeba ndenge ofandi na poto mwa mikolo ebele ndenge toye na résidence na yo tokuti ofandi mikolo ebele ozosala entraînement ou osalaka lisusu te ou opesaka cours quelque part on voulait savoir tout à l'heure naote koyebisa yo mama Fifi maman la ministre naote koyebisa yo na émission yo na chaîne na yo oyo ya Gozen Cinéma TV naote koyebisa yo ke sans entraînement namona lokola moto ya menaka drogue beti yango nanu te lelo mwezi ozanga ye yo na s'entraînaka nikolo bana s'entraînaka tosala entraînement ti lelo toza na basale nazo s'entraîner toujours yango kuti nzoto toujours eza en forme donc bongo bato lokola moto lokola Puma Noir moto lokola nani Kangala machine de guerre moto lokola ba sportif baza mwa ebele awa bokutanaka bozalaka na mwa association moko boyebe réunion moko bokutanaka mpona développement ya kati na biso ou bien oui kati na biso ezali moke développé mais vie ya temps oyebi na Europe awa moto soki oza na fiche de paye te eza pe problème moto fa mipesa na mosala oyo ya ye azozwila bambongo chaque fin du mois et après so ya 8 ans en entraînement et tant organisation ezali tokutanaka biso nyonso mpona ozwa lifuta oyo ya kati mpo kati mpe efutaka soki toorganize ke kombe ezali club mosusu esengai biso lokola ya bandeko mosusu ya bandibu to babelge to bamboka mosusu esengi en tout cas organisation ezala tokutana na baorganisation na occasion ya organisation ya ndenge wana nde tomonana wana bobundaka ngo na système oyo tozalaka nango na kisasa kala ya baspectacle obe na système ya baaméricain non écoute
catch ezala ba américain ezala biso ba africain ezala mboka nini catch na to bisayo à tout à l'heure na to bisayo que lits les coromènes de mer de oiboti catch maintenant catch ezala ka spectacle maintenant na catch spectacle de mutu na mutu alukaka amisala na ndenge na ye musu akozo magie musu azu kisine ya solo pena donc c'est ça notre koyebisa na kati ya mwana na sala mbaki bongo sikoyo message nini okoyo kopesa na bakatian na biso o bazobunda na poto parce que dernièrement na kati ya awa na poto totalaka na année passée ezalaki na katier moko azali nani mwana ya grand maître na biso Edi Ngoy moto na ngenge mwana na ye Edi aussi comme on appelle Edi babundaki na katier moko Maurice Loma mais na ebundela bango ezalaki na ndenge ya spectacle te ezalaki na ndenge on dirait etumba ya kanda pona bino bancien ba mbiaka na bango bolobeli nini pona citation wana eza nango normal parce que ezalaka lokola na oto ebisa tout à l'heure tata ya katier oto lo ba die comme na die tata na benga kaye mazi comment kombo ezao kimanga edingo abenga kaye kombo azali mwana na ye tato buna na tata ye pa mona biso alanda tout mais moi na tango akoli akomi pe katier na mona ki pa lingaki asala lokola senga kombe pa ya kanga la machine de guerre pas tata na ye voilà ngai tango nazokende koloba batia kati ya kisi tout ça edingo asenga komba pe na kanda ezala komba mo normal ba komba pe ya solo ya kanda ezalaka olezala keke na spectacle mais pona beta yo bien o provoquer ngana likambo na profiter pe ka lokata bakatier to betana na ring wana pe ezalaka ezanga te yango monaka so katier koti aza sauvage aza pina na kanda na yo pe ko salere te na occasion spectacle ko salere pe ko fi yango kaka ngai bongo pona ni nzembo temba eule zwaye bomaye parce que ngana pesa ka batu penda bakino mona nzambe so na betu yo il faut na tinda otina demi mort oui au moins na pena après yango nde banga Gozel Cinéma TV bilo ezanga te Gozel Cinéma TV boyoki te vie yule alobi vie ule alobi abi soki ye abeti mais bien émission na biso eza la polémique te ezali tozo solola ndenge boyoki vie alobi soki ye abeti bon à suivre vie te toyeba na citation na ziongo mo vraiment moi clair te po bana Congo tozana besoin to comprendre na siko tango Edi asengi etumbana papa na ye kangala machine de guerre pona bino bambiaka bo réaliser ki ngo ndele nini bo lobaki nini bon ngai napesaki vie machine de guerre po azave ça ya napesaki conseil na bi ngana landana na tala na ndenge mwana za kobunda nayeba bongo nayeba ndenge nini et puis sponsor nani au financer ba komba wana aprendre to yeba ndenge to sala na linga ko tala nayeba ponso kitata na za na sima ya mwana na ye alors jusque là sponsor amona na kite après moi nango ayeko kende mettre de ayeko kende na Kinshasa na landa ke na Kinshasa de na bilili nde na mona ke na Kinshasa so muto amonani bon lokwa linga mekanzo to babi mwana sali ko simba moto tika ya simba bongo tana usikisa ye mais bino moko bomoni maître commandant ou le alobi soki mwana alingi ko simba moto botika ye asimba mais ngana moni yango eza vraiment neti ekosala bino plaisir soki bango ba bozi sponsor ou producteur pour na commande ekosala bino vraiment plaisir etake ba papa ba parents mais maman ministre miss mwana miss yolo na lobby na yo boy yo ndenge oza na kati ya chaîne na yo Gozel Cinéma TV soki
bato bazomona na te po passer ba émission be banini est-ce que vivre les chaîne na évoluer be comment et quoi évoluer parce que dans déjà fifi misi donc biso beso ba sponsor bazomona na pona ba combat ndeza elingi ya kacha mwana parce que faut bagarrer ozimbongo na yo parce que monde alelo ezaka mbongo kakati soki neti tumbango ezali ozalaka pona spectacle sans rancune comme olobi soki etumbango ezalaka pona spectacle mais sans rancune ezate non rancune kozala entre les deux adversaires voilà rancune kozala entre bango parce que tango ye die alekaki na émission kanga zai na kanda mingi abi mais ule tomona ndenge nini ndeko na ngai tala mwana idingwe azosenga nga komba azoluba boye abanga tanga te tata na ye ngala bunna tata na ye puis tata na ye aza muto pe na respectaka mais moi no bobondeni ngabi bon zana na tala pe na ye basoki tata za sima na ye ou bien bato misusu bazali ou bien soki mwana alingi osimba moto tika ye ntango ozika oyebake non ozali mbiaka ndenge otyoloba sikoyo bamaminisi voilà ya mwana mais mpo na ngai nga nalinga ndenge wana moto andenge wana aya kobeta ye mpenza kufa moke aomona nzambe apres komanda ule tokoyimba te vie eule zae bumae eule zae wabakota ekenda sango ti lelo nazoka ntina bamisie misusu bana mosusu bayebi yango na États-Unis ule original yeyo ezalaka te ke o mutu mosusu te ule ngai eyo voilà breveté commando nasepeli makasi balobi vie yeyo ule original yeyo vie ndenge nayeba ule euti na wapi merci la question Pifi Missy yolo mama ministre limbisa na lobi boye kombo na ngai réellement ezali Raoul bato yo bayebi ndenge na koli babenga ngaka ti lelo Raoul maintenant na sport na Raoul nde kombo ebimaka ule maintenant ntango na évolué na basport na bamakambo na nga moment basuccès nabuna na baveme nabuna na baemika nabuna na basade de martyr nde bato bazeba ule nde babenga ole babenga ule yango omoni mpe kenda ndenge wana mais ntango nazalaki mpe suter na bacentre militaire bamilitaire mpe bangomo basinomanga yango déjà na jeunesse ule moni na armée na biso na bato mosusu bazotaba intérieur bakota biso na kin boki oforme bango ule mosusu abenga na ndenge na ye wili bazochange bazaka mpena ule bandeko batali Gozen Cinéma TV na kati ya émission na biso kala nde esalaka sika to kombo ya komanda nde ezali Raoul nde ebimisi ule yango wana biso nyonso bana Kongo to yebi kombo wana ya ule euti na kati ya Raoul komanda ule ndenge nayeba Kacher moko Puma Noir boza na ye na relation malamu ou bien azali kaka na mboka na biso ou bien azali wapi bazali toujours ba monument ya catch congolaise lokola biso boye mais baza ba aîné na biso azali pour le moment naza contact na ye te mais problème eza te ou bien toza na ye bango tout naza na bango bien sans problème. Bongo Kacher oyo Kai. Oui, Kai nakutanaki na ye na Château Rouge, ça fait maintenant 2 ans. Relation eza malamu. Eza toujours malamu pour toujours tokutanaki toyambanaki pena kitoko, tosololi pa ndenge nini ngabi no. Naza na ba formation na ba école nazo sala ma ba formation ce qui na silisi nde na ozatali buto bengana mais jusque là to bengani te 2 ans yango je pense ba neti bato lokola ba maître ya ba judo ya ba karaté ozalaka na banani ba relation oh là là wana monde mobimba parce que ngata na bunda catch
bajudoka bazali toujours nsima na nga baaccompagne nga bakarateka bani partout nalekaki donc naza na rankine moko te bajudoka baza ebele badagere bikomo bazali na baboxer bazali baza ebele baboxer nyonso oyebi ya biso bazali awa baza bato bayebi nga très bien et puis baza bato oyo tosentraîne na bango na salle na martyr côté box côté catch côté box donc toyebani biso tout bamaître nyonso oyo oyebi poso natangi komba moko bamosusu bamona mabe donc bango nyonso boza na bien na relation ya bien ya makasi dans le sens que so bamoni ngai en tout cas microbe eza te bon commandant ule tingi noyeba relation nani na kati ya sport ya catch na ba art martial lokola ba judo lokola boxe ba biloko wana siko bino bato ya catch na bato ya judo soki neti ezali etumba na bolongi vome kokoza wapi bolongi ezalaka biso na bango kaka na osol biso no tosola na mabele la réponse biso tuka na osol okati oyo judo tokutani tobeza tosuka na mabele mena na mabele wana babe akomba osol te basikolanga korenverse bien budinga mais sikoyo namonaka lokola na bato ya karate onie bango na sol eramo mpasi mais eza pas omoni judo tant que comme combat au sol nga nayebaka maître daguerre bikumu tangazo pesa entraînement na club à la police maître daguerre bikumu ça na Paris voilà tant pesa entraînement na la police nationale to sangisaki ba maître ebele ba mususu pe ba civil ba sangana ba militaire to ndo sala entraînement menga pe ndo s'entraîner mais fait de content donc na combat au sol ngata militaire na ndo pesa pe bango technique ya au sol then yako renverser mutu po acha tout ça on acha ba point maître ule na tangi moi biographie na yo muke batalisi ngai na kati ya vie na yo oza pe artiste balobi na nga mete ule yo ebi ete ye asalaka pe cinéma graphique donc naye kotala na kati ya YouTube émission moko boye naye kotala na film ya Luna le desinstituteur voilà oui donc eza ba réalité ba talisaki yo oui nasalaki eloko wana eza na marché toujours na ba français totala mokolo oyo ki tosangana toyeba ndenge nini tokobimisa eloko wana mais eza film na tunango makasi na tunango meme na nzela maluku nasalaki tobenga debisting commando donc à 60 à l'heure nasalaki debisting na sauté na mutuka avec shit na salle action voilà ezali ba réalité biloko wana mokolo bima na respiration de bactéries ya suka na kati ya Congo donc yo moko buto okomaki film wana be o réalisaki yango oui na réalisaki yango na petit frère na ngai Steve Matadi et puis na Arsène Matadi azali pena ba groupe na cinéma na kin azali 5e sima na ngai je pense Arsène Matadi. Donc c'est totalement bien commandant ou azana kata cinématographique aussi. Bien sûr, complet. Naza complet. Commandant ou donc epesi biso bana mboka bana Congo bana Kinshasa ndenge tolobai na bino kalande esala kasika na kati na kalande esala kasika nde tozo découvrir ba commandant ou nde toko découvrir ba kangala machine de guerre ndenge toko découvrir ba edingo moto na ngenge ndenge toko découvrir Puma Noir donc ba viro la biso nyonso tout o basala ka musala na mboka na biso o esepelisaka biso toza na besoin toyeba technique ni o bango basalaka ti lelo bazo garder kaka statut na bango ya kala commandant ule na ba sportif o ba yesika na bana mikende babandi sika bozo mona bango ndeni netake bino bambiaka bozo juger bango ndeni ko juger na ndenge mabete peut-être façon de parler bon bozo mona la bango na ndenge nini par rapport à travail ndenge bino bosalaka na ndenge bango bazo sala moi
kobakisama ezali ou bien kolongola ezali ou bien bazane ki ouais on a kolongola comportement individuellement na habité et l'autre c'est na ba sportif to ça la sport pour na jeunesse ko garder nzoto ko sepesa public tout ça et puis koluka au ça la vie l'autre loba na émission na biso calendrier et ça la ka sika mais il faut tambola bien la vie oui il faut respecter mon colo il faut ça la sport pour na nzoto na yo et baneni ya c'est défendre et c'est le mot ya bien pour na jeunesse et loko mususu na kolo ba na senga na mboka na biso ba ministre ba mekana nu kotombola sport pe zola la partie ya ba ministère il faut et simba ba sport tout ba sportif ba bandobima ba zo obuna na Europe ba zo zonga et ça la pe bien mboka na biso na ba sport ezola la makamto ko kendola la ya kitoko te mais pona bana wana bazo baleki na bino travail na bango ezandeni travail na bango eza normal eza bien oui sport tout travail ça la bien ba cadrer faut ba cadrer bango faut ba sportiser bango faut ba bimaka ba sentir pena que baza na tina ya sport pour ba encourager bango c'est ça mais yoki na loko moko boye totalaki olobai na holobi tangu komba na yo na monsieur Edingwe ezalaki tangu yo lingaki balongola ba spectacle ya bakisi wana o bazali ko sala bo sala vraiment catch professionnel mais siko bango ba longoli yango te est-ce ozo liteka toujours na idée na yo yango oui na kanisi mais loko déjà ils en ngai depuis 97 des explications na elenga que non il faut kachimeka ko changer tout ça là qui ni moko to benga ki yango catch qui au changement club moko donc na club na biso ezala ki sumuta ba gris bo ezala ite tout ça là catch professionnel pe na sengala muto obina na ring akina obina na ba groupe ya sede na ba kechu banani tu wana mais oya lingi pe ba kisi asala bunganga na ye pesa basi banini biloko balukaka na libanda ke na ring alors na zai combattre na banganga ba féticheur parce que monde on les monde mususu kisi na makasi babundisanga mingi batoana babundisanga mingi ti Edingwe moko na visa vya babundisanga après yo lobake ye ti mukolo oya otika ye moko ayebi mukolo nini muli musante olobela ye et après mikolo yango pa komi ona komo sambela okwe lobi susu asongeli susu na kopena kate Edingwe po ba position na ye na ebite menga na kosaka ye azalivier atika kisi bon na koyoka komanda ule na kati siko na idée na yo oyo ozana ngo wana ezala bona catch professionnel est-ce que oza déjà na moi partie ya bato bazana côté na yo oyo bazana idée wana yo ozana ngo bazebele je na omema po zala bien na omema na club na entraînement au moins na ndenge toza ko s'entraîner ozo yo moko bilili opposer ba catcher ba question yo moko diku il faut donc comme à la base so pour lingi to que même tina Belgique ozo na club ya Shaolin oui entraîneur azaliona entraîneur nene Shaolin ozui ba image ba mindele pe bazana kati au moins na bango mais oye ba ndenge ni yo moko za l'émission mais tango ezalaka kati ezosala ba spectacle na bino wana oyo ya fétiche esalamaka so mindele bazotala ngo après balobaka na bino ni obe producteur sokaza non na auto bisayo kati ezalaka moko ndele uto mutu mwinde ezalaka kati moko te na spectacle wana oui mais ba américain ozomona bazana bakisa usaka na te si mais na ba spectacle na bino spectacle ba américain na ba tu mwindu na ba onuso spectacle ezaka fétiche mais pour moi nango net ba américain il faut zala miss mulai pour comprendre que eloko ezaba boboy parce que la majorité ba kache bayaka nzoto toujours eza déjà bien blindé vous comprenez dans le sens que ceux qui ayeka bongo ukuta na kati ya milieu oza faible ukukufa kobuka na kingo mkongo ba cote na ba mouvement yango moi ba pesa bino conseil bo meka biloko wana te parce que c'est très dangereux na ba prise oui so azio na prise moko boye okufia parce que yaka na entraînement comme ça na olakisa ndenge nini vous en a club commandant ce qu'on est ina bana bina au moins komba mo bona tala kami fonga na sport mingi komba mo bona tala kana mona kezala ka ya ba
ezaka mingi ya basénégalais nde babimisa yango mingi mais biso mpe tozalaki nango na ndenge ya équateur tozalaki mona bato babuna ya libanda sikoyo biso vraiment totombola yango te mais par contre bamalien basénégalais bango batombola yango sikoyo mpa na biso eloko nini esalaka mpo totombola yango te parce que eza komba moko libanda wana ezalaka vraiment spectacle voilà libanda na oyo ya mboka na biso yango tokomisa yango professionnel yango nde lit tozoka lit préco romain libre olympique yango wana nde libanda bongo ntongo bazoloba mokumbusu mosu namona balobaka mokumbusu style wana style mokumbusu wana style euti wapi na kasi euti na ba kung fu euti Japon oui euti na kung fu euti na ba jiu-jitsu tout ça donc euti bamboka mu style mokumbusu wana komanda ule omoni biso na esa bino na bikala nde esalaka sika donc nde tozomona komanda ule nazomona mbala moko scénario nyonso ntango tozayeba na bikie omona mais vie ezalaki nini soki boneti bozoleka bafanfare fo ebeta ezobouge biso bozali kostimule biso na nini yango non omoni lelo ekoma avant manifestation ezala belomo boye fo eleka na bapiblicité fo eleka mpo bato bayebake non eloko boye ezali place tel fo okende yango nde omoni wana ezali directement fo fanfare eleka ebeta nyonso ezali mpo bato basentir bayebaka ke non tozokende ntango bayoka musike baotuna ti musike ebeta fo na nini bakatere nde babandi kolanda sikoyo lokwa bakatere bazali na bakisi medingo wana ntango aza koinvoke abimi na nzela efola na ntango ozalaki wa bifo ya ozokoprendre deplace wana efo boyeba akisi ezala na kati ezalaki na nze moko eza oyebaka edingo aza koleka eboma mabala baza kolanda mama azolamba eza kozika atiki biloko eziki ayeba ebiso bato bazokundaka eule zwaye mopaye olala zoe Baba milice. Olingaka sport bene. Mais nga nazofe so mingi chaîne Gozen Cinéma TV et de continuer kotika te vraiment nazofe so yo moko mama patronne. Ah là là là. Et puis émission Betty Bena Kalande et ça la kasika et ça ba réalité parce que bato ozomona so to tala na net na monde na bino botaki ya musique. So tozui e bandeli ya ba président ba orchestre otali ndenge bazalaki ozui na image ya kana lelo o comprendre que image wana nde salaki bango po bako na ouais c'est vrai c'est bato bazobosana trop bazobosana ne kala lelo mona moto so amoni moto kala o asila mais non asila te bembanyoka asila somote donc asilité donc azako pesa pose la professionnel pour force à la preuve ou bien préfet faut ou ta kala bembanyoka c'est mon boya Belgique abenganga maître na mona kiyo na bien bon bien bembanyoka sila somote ngala kaka komanda yule nina eba elo nini sali ou garder kaka beauté aux anango bien habillé toujours en chic donc yo yebi kaka ya makila za religion biso tokoli kola tapene bana na ba sportif avec na monde na bino ba artiste ba nini ba sportif nde faut lata et banda pena na monde ba sportif ok ça concert bien la bien ok concert au l'exer na yo ngana bado na wanda tina na ho show bien na série bino bozo sala pena bien na zo na zo tala bino série ba album avec 12 ba itimana itimato mwana maître ule Dora et pas ce moi n'a y a personne c'est moi d'autres ma gros bisous donc en tout cas tout zona ba café itinchi manga maître azala kin pote pona café babote bele café itinchi manga wana biro wana biro yango moni sport na la muki tongo moi pompage 3 heures na sida la muki ermo misala poto mawa kanda so appareil so ne posa na beta mais bien so bonio mamo
baprogramme ebe vite baprogramme ebe mais retard parce que kana tango yaka kana za mpaya kana soki te mais sans blague donc tantôt zoyana avec mon réalisateur mon caméraman Dan Sylvestre mais viens moi toujours toqué au sein de l'émission Andouli c'était c'était fort mais quand on avait dit dans les lignes à présent dans mon opékala ma fifi bon est-ce que bon bino moko bomoni nete se bino kala nde esalaka sika na sepeli mingi na kokutana na émission na biso ndenge tolobaki tokokutana na vie na biso ule na kati ya émission na biso émission na biso nde tokosepela su kopesa pe ba mingi ba mbote na bandeko na biso lokola mon grand frère ye moko yeso nazopesa ye mbote na sala aka bo esali mon colonel Guy Pela mbote bele ye moko lisusu na Mireille Nzeba ma copine na kati ya Château Rouge na Rosette Danga oyo azali ma grande terre na kati ya Kin na Minichoto ala kati na Chine bambote bele ye moko na Nono Takena mon grand frère Nono Takena bambote bele epa ya Zina Bilau Mamelo Mokonzi ma copine de Deda banda bomona bambote bele na ye moko Nene Mabaya colonel yo moko yebi bakati bambote bele na Bibi Sucre ma petite sœur bambote bele na Miette Chege je suis toujours là yo ya petit nanga yo yebi ba courage eleka ebele na kati na restaurant na yo place ozali na mboka Angola bambote bele na ye moko Sandra Lina Babote ma chérie Sandra Lina Babote bambote bele courage tout ekoleka malamu bambote bele na ye moko lisusu Fifi Sol Bea Fifi Sol 100% star Fifi Sol nyonyo leader Fifi Sol ya motema bambote bele na ye moko lisusu vie na sepeli mingi est-ce que ozana batu okoko pesa mbote oyo bayebake olekaki batu na bino nyonso tu oyo lobi okutanga oui baze bele ba osala zuwa ba oswana ba osuba za bongo na 5 ans à bonne guérison et pas madame Pauline madame Pauline bonne guérison et pas Zali ça la opération voilà avec des gens là comme les voilà na PSP mbote na bala na ngai na pesi ya nul prince et puis patience basé belé Naomi tout ça bana na ngai nyonso na pe ba mbote et puis Arsène naza ko encourager à continuer ba cinéma et puis total makambu na ye ndenge kini ba bon courage vie bongo ba ninga nyonso o ba yebi baza bakamba na ngambote na bango et puis ba sportif nyonso ba judoka ba catcher ba karateka nyonso ya communauté na biso na pesi bango mbote voilà wa obenga pe abengi et puis to continuer ma solo pour baya au passer ba émission na Gozen Cinéma TV Gozen Cinéma TV vie eza émission o epesami ya sika eza na besoin na bino mingi ba sportif ya kobosa la makamebele question moko ya suka nde na bosa nene ngana tuna yo vie eza na bana boni ngai eza na bana 7 ouais bien soki neti lelo mutolokola Maurice Loma asengio komba okosala nini bono osala nini mutu azwa abeta mais faut beta mbala moko na otikile tante fona beta au moins mutu pa kola il faut beta pour az esprit azali professionnel azaka chera bien abundaka bien na sepelaka naye mais soki asalika kerere aseka komba kuti no linga ozala na ba caméra ceux qui peuvent appeler une autorisation dans son cercueil ils allaient na poser na bête na côté na carte na tient na cercueil après 48 heures peut-être mais peut-être l'état ceux qui ont ils allaient bien na pesi biso mote mingi na mon pasteur Claude Makobele na mama Esther mama pasteur mama ngamona benga ke tata mwasi bambote bele lisusu na apôtre Ntimba na Katangola avec mama Denise bambote bele à mon pasteur Claude Makobele merci on veut du wari pour la maman du wari
Pour ma famille, du Wadi. Pour mes enfants, du Wadi. Eh gros, on veut du Wadi. Dans mon gros gamos, pas besoin de chauffer.